Merci Balandinho sur Océan du Congo. Les lots tous en esenga okuta esuna bino pona ko solo la pona ko talisa ko yebisa bino makambo nini eza koleka na kati ya mboka Congo. Ndenge toza koloba toujours boyebi que Nazali résistant Bruno Mimbenga combattant mobundeli ya mboka oyo botoza ko bunda pona mboka na biso. Parce que soko boko mona bilenge ba ko bimana balabala ba ko telema pona koloba tolingi lisusu makambo ezalaki na 1885 te parce que biso ba Bruno Mimbenga biso bilenge tozu conscience pona nini tozu conscience parce que tu comprends que non lelo il faut ma jeune batilema il faut que non les Africains se lèvent il faut que biso ba Congolais to telema parce que ceux qui to telemité mboka na biso ekokende na libulu et puis mboka na biso ekozala toujours na distraction lokola ndenge to komona ba jeune au lieu to telema pona kobunda pona mboka ba jeune baza toujours pris en otage ceux qui baza pris en otage par banani ba moko ba jeune wana ba yebi eloko nini oyo bo jusqu'à preuve du contraire oyo biso ba Bruno Mimbenga to ko sala eza déjà masuwa ya Noé to tracer déjà masuwa ya Noé oyo bo to ko bengisa batu baso eza likambu boya to telema to bunda pona mboka na biso mais bande ko misusu bazana no a pas de torti baza ko hésiter mais biso to yebi déjà que non biso déjà to démarrer masuwa oyo bo to za ko bunda pona mboka na biso oyo bo pona ko bimisa mboka na biso na kati occupation ndebo moni lelo oyo bo ba ennemi ya république ba komi ko banga pourquoi parce que ba moni pression économique ko mata yango to za ko benga na peuple congolais dans l'assemblée to telema parce que ndenge na zo bisabino awa boy. Dans les prochains jours, tous ceux qui ont tout la diaspora. Parce que auto sali, il y a un monde qui que non, l'union fait la force. L'union est égoïste que non. Tobi misambo cannabis on a quatre occupation parce que dans l'être mon qu'on a ça nango awa bona comme on a Paul Kagame ko sala makamunae koloba que non, il vise déjà à bombarder RDC. Il y a un monde qui c'est jeune congolais. Avant que Mabek et comment Paul Kagame na moni bavanti na ekomi ko lekandelo. Je demande na meka votanga pour comprendre et puis biso ba jeune to lo ngwana molimo wa distraction parce que tango biso to ko bengisa bino ce n'est pas le moment oyo bino bozo kanisa élection moment oyo to komi nango eza moment ya révolution moment oyo to komi nango eza moment ya soulèvement autant na komona ba ivoirien baza ko encourager biso ba Bruno Mimbenga mais ko sala biso passe komona oyo biso moko makila bandeko baza ko décourager biso que pourquoi bino boko bengisa bato pona soulèvement populaire de Bruno mais na ko yebisa yo ndeko ko tuna mutuna na biso to ko bengisa peuple congolais abima na soulèvement pourquoi parce que mboka Congo est en occupation soki na ko tanga moi muke makambo oyo boy Paul Kagame akokoma po epeso mona congolais kanda que no tango biso to ko luba makambo awa biso to za loko l'église au milieu du village to ko ganga et puis to ko sala action sur terrain yaka to s'associer tout ça la force pour que non Paul Kagame to mettre à l'état de nuit. Et puis voilà, c'est Paul Kagame écrit. Je demande à toutes les autorités congolaises, plus particulièrement M. Félix, de prendre acte que ma population rwandaise réclame Beni, Lubero et Rutshuru, sous prétexte que cette partie de terre est pour nos ancêtres. Au cas où vous ne voulez pas quitter notre parti, vous allez toujours mourir chaque jour à l'est. Et je vous rassure que je vais bombarder la RDC. Soyez connectés. Donc, Boyoki, Paul Kagame a réclamé parti à Est, a réclamé Beni, a réclamé Lubero na Rutshuru. Et pas y a autorité. Il y a un régime autre sanango. Ceux qui ont biso bana Congo to telemité. Kagame a lobby a continuer toujours ko bomba bande ko na biso lokola ba moustique, lokola ba mouche. Yango na zo bengisa yo. To uti l'ambassade de France ko mettre ba français o ba ko parrainer Paul Kagame. To yebisi bango. Il est temps parce que tu peux permettre les sous buzo ba wana te. Lelo mo na Congo za ndako. Na mikolezo ya parce que na yebisa bino parce que bande ko ba yebi lutu ya Bruno Mimbenga. Ngai soki na lobby likamu na ngai. Na zo nga simate. Na yebisa kibino février za mois d'action. Et puis l'action au biso to bandi. Et ça a sous-caté parce que 2022 nous allons mettre une nouvelle ligne. Ligne peuple congolais il faut l'anda yango. Parce que l'on est là pour Bisabino. Ça fait plus de 600 ans. Tout ça toujours pour souffrir. Parce que bomba biso depuis l'époque coloniale tire le oyo boye. 600 ans de souffrance. Oh ba impérialiste ba français ba konyo ko la biso. Oh to komona bande ko na biso misusu.
bazo kana ko sala ba immigré. Pourquoi? Parce que ba moni que non des abo mengo na biso ba mema yango na mikili kuna na nini na mikili ya poto. 600 ans de souffrance, 600 ans de colonisation. Oyo boye ba impérialiste ba français ba yela biso sous prétexte que non ba onde baza ba démocrate. Mais yo mona Congo 600 ans c'est déjà trop. 600 ans de souffrance c'est coquille. Yango to ko bengisa yo kwa na congolais. Na ko pesa bino date na mikoleza ko ya awa boye. Nous sérieux, nous avertissons parce que makambu o bolenge banzi awa ko suka te. Nous avertissons tous les Congolais. D'ici là nous serons devant l'ambassade de la France. Le roi ya Belge aza ko ya awa boye. Tokoza l'ambassade de Rwanda, tokoza l'ambassade de Belgique pour leur dire il est temps que les Belges et les Français bazonga na mboka na bango. Et puis ambassade de France et loko toko senga na bino ba autorité à Congo. Nous devons rompre cette relation diplomatique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce qu'à chaque fois, tu as une relation, tu as la diplomatie, et ma paix est toujours à côté de Bisso, Baza Koboma, Baza Kotué, Nenga Bomoni, Abo Paul Kagame, Akwebisa Félix. Question qu'Azu Ruturute, Azu Benite, Azu Luberote, Congolais, à cause de toujours Moutou Obwe, à Kokufa du jour au jour. Mais au moins, le Congo, Ozo Banga, Ozo Kanisa, qui est Rwandais, faut combien de Congolais? Yango Nazo Bengisayo, bande Konabiso à diaspora. Notre force, notre détermination pour la patrie. Parce que Bitumba Oto Kobunda Obwe, bande Komisuba Kouebate, Brino Bunda Bitumba, Nazana parti, oui, Nazana parti, la nouvelle est là. Mais Bitumba Nanga Nazo Bunda Bitumba pour Namboka. Nazo Bunda Bitumba pour que nos lobby. Tant que tu as mboka, tu gères un mot, n'engue tu as permis à moi mboka Adolphe Muzitu, n'engue ça couper sa biso maëlle pour que non lobby tant que tu reçois bien que tu sois bunda bitumba pour na kubinisa mboka na biso na kati occupation, tous un problème était le fois la batu o bazo diriger mboka le o ba trahir mboka. Ba bunda ki bitumba na bango, mais bazo gestion mboka bota na n'engue mboka komi. Congolais Sylvie Valère. Pourquoi? Parce que ce gens n'étaient pas préparés. Yango nazo bengisa yo. Cette affaire ici ne concerne pas que Bruno Mimbenga. Cette affaire concerne tous les Congolais. Je crois d'ici mois de février, fin mois de février, et vous allez le 28. Depuis en mars, parce qu'il y a un processus où il y a un soulèvement populaire. Notre ennemi commun, c'est le Rwanda. Notre ennemi, c'est les impérialistes, les Européens de l'Est. Ce sont eux qui ont la base de la souffrance à Congo. Biso toza kobele la lokola Jean-Baptiste. Toza kobele la et puis toza kosala action sur terrain. Yango nazo bengisa bino bandeko tout. O boza na diaspora. Bozu déjà programme na biso. Roi ya Belgique azoya na Kinshasa. Azo banda makambu na ye na Kisangani. Akokende na Est, bisika bakenda koyiba kopie. Et puis akoya kosuki na Kinshasa. Yango na bengisa mo na Congo. Mukola wana roi ya Belgique akoya awa boye. Peuple congolais biso maso to bima balabala. Pour la koyebisa ye. Il est temps que batuna batu bavanda ba construire na mboka bango. Nous n'avons rien. Na gagné depuis ba Belge ba coloniser mboka na biso. Belgique bazwa tant ba ki coloniser mboka na biso. Batonga seulement 400 km. 400 km on a pu banzela na miso zaki inachevé. Mais bota la biloko oyo boy. Ba Belge bazwa ba mema na mboka na biso. Combien? Oyo boy bango batongi pendant batanyo so oyo bayaki kosala na kati ya mboka na biso. Roi ya Belge azoya na Congo. Donc eza comme si azoya isusu mutu o aboma Lumumba. Azoya tozo isusu mbongo or minerai cobalt tozo to pesa. Donc la personne qui avait tué Lumumba biso ba Congo to linga surtout récompenser. Tana place problème ali, regardez-moi peuple congolais. Yango na zo bengi so mo na Congo. Roi ya Belgique tango koyawa. Il faut saboter mon sabotage. Nous allons le dire. On ne veut plus de vous la Belgique. Parce que la Belgique n'a rien fait ici dans ce pays. Si pas Oyiba, Koboma, de tout ça comme on a le 600 ans après, Bamindele Bayana Mboka Nabiso, tout ça vivre du jour au jour, souffrance, souffrance, et ça qu'on continue. Yango na zobengi so mona Congo. Na yebi que Congolais za ko mbeli. Soso katandunda. Il faut au avec beaucoup de prudence. Parce que si on avec beaucoup de prudence, c'est c'est ça les Congolais. On nous maltraite. Barwandais, on a besoin de baza ko boma bande ko na biso butu moy. To so bengi se on a moi oyo boya février na faire à moi oyo. To ko za liboso ambassade de France.
tokozala liboso ambassade ya Belgique, tokozala liboso ambassade ya Rwanda mpona kokende kosenga bango guerre et puis mettre fin corrompre relation oyo boza kosangisa biso na bango. Peuple congolais mboka eza kokende mabe. Yango nazosenga na peuple africain tout na ba dirigeant africain. Vous avez vu comment est-ce que Kadhafi a été tué? Pourquoi? Parce que Kadhafi a eu conscience de travailler pour la mboka na ye. Nazosenga na peuple malien, nazosenga na peuple président Goïta. Bo trahi bisoté. Parce que Bitumba, oh bisoto telemi. Nous la jeunesse, nous avons pris conscience. C'est à vous maintenant les responsables, les dirigeants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas être sous la France. Ne trahissez pas cette jeunesse. Parce que ceux qui vont trahir, le coup là, le président Oyoboy, le dirigeant congolais, va trahir du jour au jour. Peuple congolais. Mais à vous les Maliens, à vous les Ivoiriens, à vous les peuples sénégalais, vous qui avez pris conscience, le coup là, biso Bruno Mimbenga, tous conscience, Yako Bundapo Namboka Nabiso, ne nous trahissez pas, les panafricanistes. Aux qui luttent pour le Kwame, aux qui luttent à Kwame, aux qui luttent à Lumumba, aux qui luttent à tout, oh Nyonso, bazo qui souci pour la décoller l'Afrique. Nous devons consommer l'Afrique. Yango tozo mettre le régime à Kinshasa en garde. Bino oh bazo so batouana ba français ba belge. Bazo ya lokola ba donateur, bazo ba ONG mission na bango zali pour na kwa espionner biso malamu. Yango wana mona Congo. Kebana ba ONG oh boy en Europe. On ne veut plus cadeau à Bamindele. Il est temps. Batouana tango bazo ya kopesa biso ba cadeau. Soit disant que nous avons une forme, ONG, organisme non gouvernemental. Or, ils ont une mission à bango baza kotinda bango pour na kwa espionner biso, pour na kwa affaiblir biso, pour que nos peuple congolais a travaillé à comme toujours dépendant de Batouana. Vous croyez tant que Batouana bazoya ONG bazo bande ko na biso à charge et consort. Et ça affaiblissement. Baza ko affaiblir psychologiquement, moralement pour que hôtel matin au bunda. Parce que comme toujours parasite. Vous avez toujours dépendre de la Batouana. Yango na zobengi somo na Congo. L'heure vient d'être sonnée. C'est le moment où le boye biso peuple congolais dans l'Assemblée. Nous devons nous lever. Nous devons réclamer notre souveraineté qui est mise à cause. Totalement to bengana batu oyo boye. Le lobo zomona bakomi comme mabiso na ba distraction. Oh non. Makambo aseni. Mais naebi ke ODEP. Et monsieur déjà liste il y a plus de 67 millions de dollars. On bon bimaki pour la makambo aseni. Regardez-moi bisika obato ba komema. Lelo oyo boy, bomoni président turc aye awa. Qu'est-ce qu'il est venu? Aye kaka ba signer ba corps na bango. Soit disant ba kotonga plus de 1000 km ya nzela. Et ça le kuta. Ba corps Félix a signé. Pour la cause bomengo na biso. Félix a kosoma bandako na Istanbul. A kosoma mapango na Turquie, ndenge alingi, ndenge lelo oyo boy. Tomoni Congo elingi koma royaume. Mona ya Antoine Chilombo akomi kosakana mbongo ya ba Congolais, mbongo ya rame, mbongo ya cobalt ya karia ya kolezi. Tanto lobaki bobo taki biso tembe. Botala ndenge mwana ya Félix a kosakana. Botala mwana ya Chilombo ndenge akosakana na mbongo anniversaire. Bato bazalaki na séance était awa boy. Botala bango ba nouveau riche. Mais yo vandi aux arènes loko akolia te. Et puis on continue à commettre na bato oyo maboko. Yango na zobengisa yo. C'est le moment oyo boy. Toza kote yo peuple congolais, longwa na naïveté, longwa na bobangi parce que toko tali na biso bino boy. Atoni Chilombo Tshisekedi. Akomi millionnaire. Yo zo vanda na ndako. Ngana zo benga to bima poto benga na batu oyo soulèvement to benga na ba français to benga na ba rwandais ba occupa oyo bazana kati ya mboka na biso ozofana na ndako continuer toujours ko mettre ba leader politique na bino maboko continuer à les applaudir. C'est toi qui serais les misères. 600 ans calculez-en 1 an 2 ans 3 ans 200 ans 3 ans le oyo bo 600 ans après peuple africain so souffrir so zanga mai na iloko kolia yango to so bengi so mona Congo. D'ici là, chaque génération a sa commande. Nous avons besoin de tout. Nous avons conscience. Nous avons besoin de soutenir les gens.
continuer à soutenir Bisso. Parce que Bisso, tous a besoin de Bino. Bino peut besoin de besoin de Bisso parce que nous devons faire une force, une Afrique unie et prospère pour que notre maître Batu Oyo Bolibanda, le 6 au 10 mars, Royal Belgique à la Kinshasa. Yango nazo bengi sabana tout. Batu Oyo Baboma Lumumba. Baye na mboka na biso to zusu to récompenser bango. Mais tout ça lini, tout ça le côté. Yango nazo bengi sa kulutu nanga ki Lumumba. C'est le moment, Royal Belge wana yo abi azana nzela zo ya kuya. C'est le moment to banda ko préparer. Ndenge ni to mobiliser peuple. Ndenge ni bakse ko salema. C'est le moment yango o to sensibiliser. Peuple congolais mukolo wana musale ko sala te. Biso nyoso ko bimana bala. Botala ba Belge ba coloniser Afrique pendant 80 ans. Ils n'ont pas réussi à transformer. Ils n'ont pas construit au Congo. Ils n'ont pas réussi à transformer l'homme congolais. Et donc au Batouana Bayaki. Ils allaient juste les gars pour y babomé mon abisso. Il y a un de koji de kakabou et surtout ça bino de bamoko. Oche la vidéo oyo boy. Poto so kene muke parce que chaîne oyo bonnet to le bakango c'est di comment ça chaîne à libération. Et ça chaîne oyo boto teyaka. Comment est-ce que batu baku ko prise de conscience pour na mboka na bango chaîne soulèvement populaire. Yango na so bengi se bande ko tout. Le 10 le 6 mars et le 10 tokotelema tokobima na balabala non seulement pour na koyemba mais ndenge tozu conscience oyo boy nous allons dire message na biso zali pas de coopération entre la Belgique et le Rwanda, on veut la guerre avec le Rwanda. J'ai des cas sur tout ça dans le moko ochelanga vidéo oyo boy bolanda et puis tozonga simama moke. Est-ce que vous savez que il y a plus de pétrole au Mali qu'en Libye? Au Mali, il y a plus de pétrole qu'en Libye. C'est moi qui vous dis. Et regardez comme la Libye est dans le chaos. Un pays sans institutions, un chaos total. Le pays est dans le chaos, mais eux, ils continuent à pomper le pétrole libyen. Hein. Ils continuent à pomper le pétrole libyen tous les jours. Ils s'enrichissent sur le dos des Libyens. Ils s'enrichissent sur le dos des Libyens. Aujourd'hui, le peuple libyen est un peuple qui est humilié aux yeux du monde. Eux-mêmes, ils s'assaillent, ils voient qu'ils sont humiliés. Et vous pouvez vous reprendre. La Libye, vous pouvez vous reprendre. Moi, je vous dis, Libyens, levez-vous contre ces maudits impérialistes sur votre terre. Ils ont assassiné Kadhafi parce que Kadhafi voulait donner une monnaie à l'Afrique. Kadhafi voulait une banque d'investissement africaine. Kadhafi voulait un fonds monétaire africain pour nous faire sortir du fonds monétaire des usuriers internationaux. Ils l'ont trucidé. C'est toute l'Afrique qui doit s'élever. Chaque Malien doit devenir un espion aujourd'hui. Chaque Malien, il faut surveiller tous les mouvements des Français et des Occidentaux sur le sol malien et sur l'Afrique. Partout où vous voyez des militaires français bouger, il faut surveiller tous les mouvements et avertir nos autorités compétentes à tout moment, n'importe où. Si vous voyez un militaire ou quelque chose qui ressemble à des... Faisons beaucoup attention aux ONG. J'ai dit à Koïta, il faut foutre dehors toutes ces ONG qui appartiennent à la galaxie de Soros. Mettez-les tous dehors, parce que c'est à travers les ONG qui font rentrer leurs agents secrets sur nos territoires, qui viennent avec la narrative, on vient pour aider, alors qu'en réalité, ils viennent pour piller, pour voler, pour créer des coups d'État. Et je lance cet appel à tous les dirigeants africains, surtout les bâtards comme les Tshisekedi. Il faut faire attention. Il faut faire attention, Tshisekedi. Il faut faire attention. On va te circoncire en Afrique. Ce que tu es en train de faire, là, tu vas payer ça. Ça, je te le dis. Je ne vais pas rester longtemps. Non. C'est un moment historique. C'est un moment historique. Tenons bon, le combat vient de commencer. Koïta nous a donné la direction. Militaire burkinabé, militaire guinéen, je vous en prie, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ne trahissez pas le peuple. Ça fait 600 ans que nous souffrons. Ça fait 600 ans. Nos enfants meurent dans l'eau tous les jours. Les immigrés sont versés dans les quartiers périphériques en Europe. Ils dorment dans des bidonvilles, les Noirs meurent de froid. Merci Ndebomoni Wana. C'est un Malien. Un Malien qui met en garde les présidents africains, plus particulièrement au régime à Kinshasa.
Batu on va travailler pour la bisoté. La France n'a rien. La Belgique n'a rien. Au Congo, nous avons tout. Nous avons le pétrole, nous avons le manganèse, cobalt. Au Mali, nous avons le pétrole. Il y a un courage pour nous, nous avons conscience. Peuple congolais, peuple africain, il faut tout dire. Il est temps. On meurt, on tue, on pille. Instabilité à l'Est. Plus de 37 ans au Congo. Congo vend à la Kimate. Pourquoi? Parce que Félix a sakanana batu. Et puis, monsieur Félix, vous allez fouiller ce pays. Nous vous promettons. Élection, dialogue. Pour le moment, ce n'est pas l'état de dialogue. Pour le moment, c'est le soulèvement peuple congolais. Pour le moment, c'est la détermination sur le taux prise en charge. Congolais, il faut atteindre. Et ça, le sous-temps, c'est la moindre leader politique. Yozo c'est la moindre leader politique aux Anzala. Yozo c'est la moindre leader politique aux Akolala dans de mauvaises conditions. Ndenge to komona bande kuna biso ya ba Niger, ya Mali, ya Burkina Faso, ba Congolais baza kokima pona okenda koluka lipa na poto. Baza kolala libanda ndenge moko biso toza kolala libanda na Kinshasa. Yango wana au Congo nous avons des hommes intelligents. Oyo bobaki ko sala et puis ko dérouler l'économie ya mboka na biso. C'est question maintenant. Ndenge biso ba bino mbenga to ko sensibiliser ba cher. Tous ceux qui sont conscients, tout élément, tout bunda, élection en Afrique, c'est distraction. Élection en Congo, il y a un autre ça, zéna oyoboy, et comme mon peuple congolais, on s'en bosomi na yo. Batu oyo ba comprendre biso, bomoni ba bomi économie en boka, ba bomi na domaine agriculture, ba bomi partout, banzera ezate. Ngai na terre éveil de conscience. Chaîne à libération zali au du Congo. Toyebisaki bino 2022 ata soki ba M6 c'est ça le côté mais makasa ekomi kolingisa lelo on na zoyebisa bino déjà to perdre plus de 1000 km² ya mboka na biso donc na superficie na biso si 2 345 000 km², to perdre déjà 1000 km boye bango parce que batuwana Kagame tango akoboma aza ko forcer bande kuna ya Minembwe mission na bango ezali bazwa Minembwe ndebo mona ba carte wana ba tia yango pour que non Minembwe eza espace o eza na ba richesse belé Kagame akomi ko envier yango ndebo moni alobi awa bonatangi libino. Nous devons nous lever parce que des jours au jour tant toza koloba awa boy et que tozo sala ba action te batu wana baza ko avancer biso na Kinshasa toza na distraction batu oyo boy. Yango na bengi sibino bandeko na pesi bino déjà fil bandeko ya biso ya diaspora bandeko na biso toza na Kinshasa to fungoli déjà moi ici na biso oyo boy e ko banda ko servir biso na ba manifestation bino pe oyo boy boza na souci ya ko soulever mboka boza na souci que non révolution salema mama Osea zali wana mwasi moko tant mama Osea bana Jeanne d'Arc ndenge isa maki na France Jeanne d'Arc na biso wana Osea du Congo Lumumba alobaki après moi il y aura plusieurs Lumumba biso ba bino mimbenga auto ko buda mais maweza que notre komi visé ba komi kolanda biso ba boma biso boko boma biso oui certes to kokufa mais ata soki bobu miboy ba to misusu ba koyana si mais loko ba kona kosenga soki boko boma bino mimbenga bobu manga ya kobata mate bobu manga public bisia o ba kongolais ba komona que non oui bino mimbenga asa mobundeli ya mboka akotelemisa mboka na ye akotelemisa ba jeune dans sa conscience ndenge ndeko moko azalaki na Côte d'Ivoire na Tchad akobenga bindeko bino courage merci ndeko pona ba couragement na bino mais loko biso toza nango eza il faut to bimisa mboka na biso Congo na kati occupation to libérer mboka na biso na mboka ba frapper lokola to komona ba nouveau riche ba kosaka na mbongo ba congolais na ba anniversaire nzambe na ngai ba champagne ko melama ba dollar ba ko bwaka mais na est qui mezalité ah Chilombo Antoine Judas de la République tant bande ko ba ko ba kenon les malades du Congo c'est Félix non les malades du Congo ça nous mon na Congo parce que nous nos conscience pas tellement to benga na Félix bino boza toujours na Facebook Kabila za ko sakana mbongo ba congolais malade na Congo za yo congolais parce que nous conscience parce que on ngaki bonheur ko nga bino na ko bonheur to ngaki to bima yango na bengi sur les 6 biso tout na balabala commissaire royal Belgique totala bisikani ni oyo boye akoya ko sa défiler na e kula ba komona biso to sa bazo bana bango
Merci banda ndignoso ya Océan du Congo. Bruno Mimbenga et au Boulandi déjà programme to Pessimino les 6 les 10 ouais Belgique akoya ah. Nous sérieux là. Peuple congolais mobilisé. Na bike ba kopesa bino mbongo pa boka na koyamba bato ba koboma biso. O baza ko yiba bomengo na biso butu moyi. Botala bazo azo ya zo banda nini na descente na kisanga biso ba bomba ba diamant. Yango na bengi si yo likolo 5000 francs au trahi bitumba obiso toza ko. Na bengi si yo peuple congolais arrivage à roi ya Belgique Philippe vous la sabotage parce que ye mutu azoya eza kwa mutu abomalumu et puis biso to betela ye maboko iloko wane ko simbate yango na sengi na bino bande ko na biso nyonso bo soutenir bitumba oyo moi 1 dollar na yo moi 2000 francs na yo moi 10 000 5 000 parce que bo monaki ba jeune baza prêt ya ko sacrifier vie na bango mais loko tozo senga na bino kaka bo encourager biso bo accompagner biso na ba moyen na bino nyonso boza na nécessaire parce que yango nde ko sala que prochainement tant que quitter l'ambassade à Belgique il y a Rwanda et kotika la sango parce que tous ça a des activités consécutives oyebwe ba Rwanda ba ressentir biso et puis jouer na Kinshasa o bino bosali na Belgique les Rwandais vont fuir ces jours-là ba puis na bino ne fût-ce que na 1 dollar seulement c'est là ba possibilité ça na ngo peut permettre ba ndeko to ça na bango motivation na bango déplacement na bango numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndeko kukomela biso apport na yo idée na yo bisungi na yo tozo senga te que non pour toza ba mandia tozo senga ngopo esunga pona bitumba o tozo bunda pona mboka na yebi ke bandeko ebele boza na poto botangi ba classe boza na besoin boya ko investir na mboka bo pesa pe biso misala mais mboka eza na sécurité mboka eza na occupation nde bozo banga mais biso tozwi liti wana bino pe bozwa liti wana parce que to bimisa mboka na biso na kati ya occupation merci ndenge na lobaka yango toujours liboka ya pilipili ici la sona mokolo mawote mbanda kasinga mwambe bande kolanga Lubumbashi bande kolanga Kasumbalesa les 6 oyo boye musale ko sale maté biso nyoso to bima balabala pona ko talisa roi Belgique non boza batu mabe boza batu oyo boye boza la base ya souffrance ya Congo parce que l'autre ici déjà 600 ans peuple africain monina no bola mona été Afrique c'est le temps où il faut peuple africain il faut se libérer Afrique aux Africains Afrique ils viennent amasser des diamants de l'or chez nous ils rentrent en Europe soit disant que baza batu o baza ko sunga biso or les Européens n'ont rien c'est nous qui nourrissons l'Europe que vive l'Afrique que vive Bruno Mimbenga que vive la révolution que vive le soulèvement oh botobandi yango et puis je crois que non et que ça la soukate merci ingeta